Bonjour. Merci, 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 papa Nangai. Manela kitoko China Rambo ya edi. Rambonette, Rambonette, Rambonette. A commis les sous. Deux coups KO. A commis deux coups KO. Donc, bah, gros bisous pour Nabino. On a tiki bino kipe bana. Fils, va te voir ya heba fu maman. Nake ko saranisa bana ba gros bisous. Nangana tila bino ka moi. Papa la biso boyo kaye. Aben akali bitre rando. Rambonette. Bon mon nga lelo te mena oya. Na oya la bato ebele touro hein. Nazana rokoze na die dingwe. Ta na oya na kiti na okita takos. Bato to bozo meka meka na terrain na mayele na bino na koti maki. Mais na oya mabe. Mutu akima na terrain te. Yo mutu to za muta matumboli. Zala wana tumbola na okengelo na liswa suka. Na ozwa bino. Na mona de mwa matete ndeko na bana oninde ba otake na vandi na otala bino na musika. Mena koya, Manuela kimite Manuela oya. Na otala bino na musika na kipe bana. Na kipe bana na oya. Mututu azo tumbolanga. Oya le biloko ambwa zalambangwe keba Manuela na sima na oya. Ba gros bisous na ba onyos bolinganga. Donc na yebisi bino tour autant na okita. Onga ma pasteur. Abo tumbolanga ba pasteur te. Bino bato bozo chaba stati. Bino bato bozo tumbola Manuela kitoko. Mais tangu na kokita mutu akima te onga na bundela kiseke te oza na rando. Onga mama mutu songolo boye nazala nga mutu ba fondation. Onga bozo tumbolanga. Nazo mona bino na obeta kara me na kokita. Tangu na kokita mutu akima te. Ba gros bisous na batinyo bolandanga na ngeka na tila bino arbitre rando. Ba gros bisous na batinyo bozawa Manuela kitoko azo ya bobanga tina oya. O bomona ki boy nazo mona nyoso bino bozo mona. Nde bino bozo mona ndenga pe Manuela nazo mona. Mais to pe satan atan. Nga na zwara tananga. Na linga pe na muta tumbolanga. So mutu azo tumbolanga matumbole leki ye moko na mulai. Mutu azo tumbolanga. Matumboli na yo eleki yo moko na mutu na mulai. Benga tangu na roya. Na kotobolo matoi. Na lingi bino mingi ba gros bisous. Chimène kela ba kelos. 100 000 fois star. Baboya basambwa. Chimène kiala ya Manuela kitoko. Jonker. Babi zo mondele. Ndekwa Manuela. Zo papa bango. Zo akata na kitoko. Zo papa bango na omona na musika na oseka. On est ensemble. Oni ne tombera jamais. Babi blandine au sako. Au sakologie. Pupula toleka. Manuela kitoka kati na oya lelo te lobi te muko na oya yebani te muko na pelisa caméra za surprise ba misuba oleka mabumu bo bongama bato bo pesa ba conseil bo bana ya ko bloquer nga héros pourtant on a roya na kotobola matoi pourtant ba otumbola nga bo pesa conseil te bo lemba kotumbola te po Manuela zoya direction na royela nde yebani te na okene na gauche na okene na droite landula Fabiola ya deko kao au balamoko mamingeni na modero mamingeni enko kao alali kolala Manuela kitoko yende mutu akomi lelo na titre il y a 2020 il y a deux coups KO il fallait comme un coup KO mais à botoli titre le kola à bambi moi sina mubali na kumoko na deux coups bango mibale KO donc à 8 titres wana na mokolo ya lelo en tout cas félicitations Manuela na rando mpote ba papa ba mama bandeko mpote ba randonette mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote
ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo, bandeko babolingo, tuka mokola lelo ezali final moko yesengo, ezali tozwi mutu oyo aza na titre sikoyo ya enkukao ya sika, ezali Manuela Kitoko na 2020 ke mamingeni atikali lisusu enkukao te, akomi enku zero to azangi titre, pambate Manuela Kitoko abetie enkukao te me dekukao, yango boza komona na deku wana ekwesi pe bato mibale. Manuela alalisi mamingeni oyo azala tout le temps enkukao, mamingeni oyo tozalaki kolo akokoma reine de Rando, akobotola Chantal Bola titre, me na kati ya Rando ezali na makambo pe ba surprise. Na kanisa video ya Manuela Kitoko, en tout cas aza na bafana mingi te koleka mamingeni, aza na bafana mingi te koleka Chantal Bola, me Manuela Kitoko na kanisa lokola aza abotoli titre ya enkukao na dekukao, azwi lelo orie yazala enkukao me azwi titre ya dekukao. Alors lokola Manuela azwi titre wana, na kanisa kalate akokoma na bafana, na kalate akobakisama bafana, po kaka nde mutaza kotia nanu kaka ezali Chantal Bola. Bien sûr, Chantal Bola yepe aza reine de Rando te, reine de Rando ezali Mi-José la reine. Oh Mi-José la reine, Mi-José la reine de Rando 2020. Talabokomi mibale yo sikoyo Manuela Kitoko akomi nanu reine de Rando te, me akomi deja dekukao, abotoli titre wana eza titre ya mukete pona kobotola yango. Na kanisa biso nyonso toyebi mamingeni soki azanani na monde ya Rando, même ye moko Manuela Kitoko alobaka muta kreye ye robot oyo ya kreye ezali mamingeni muta kreya oyo babengi Manuela Kitoko na Rando. Alors la même mutu oyo ye a créa auti ko bambaye enkukao te me dekukao. Donc alalisi ye Manuela alalisi mamingeni de royaume nyoso ekiti na se ekomi na maboko ya Manuela Kitoko. Donc Manuela Kitoko ndenga zawana amipesi kombo yemoko bashina Rambo apesi bakombo ebele, me oyoyo amipesi te me azwi yango penza na kati ya Rando dekukao ezali yepe mutu akomi sikoyo na royaume. Na yebite soka kokoma de royaume ou bien kokoma royaume Kitoko, en tout cas na yebite eloko na yebike abotolinde ba titre mamingeni akomi likili ya kosakana te, azangi bagrade. En tout cas Rando esanzi mamingeni epesi ngai vraiment mawa. Bien sûr na sepeli na Rando ndengele kitoko, ponga na sepelaka kaka na Rando, les meilleurs ou bien la meilleure gagne. Alors lokola Manuela Kitoko a gagné, fona félicité pona sepela po ezarando, me nazana mawakaka po mamingeni na ntimaki te mamingeni un jour ata alongwe na monde ya Rando bakobotola titre na kanisaki peti akokoma mobange to ti akotika mokiloyo akozala toujours na titre na ye oyo enkukao ya reine de Rando teme ya enkukao. Nazalaki besir un jour akokobotola Chantal na badoute ponga Chantal Bola na ndimate tilelo na ndimakate ndenge Mi-José abotola ye titre ya reine de Rando. Lelo yo aza reine de Rando 2020. Lelo yo pekaka na 2020 oyo eza kokamwisa batu Manuela Kitoko oyo asalaka Rando, me azalaki na position ya ko détruire
oya ye mamingeni te parce que basala barando ya ndenge na ndenge asala biloko ya somo na koka kobeta ye un coup kaote même demi coup kaote même na mokolo ya lelo yo Manuela Kitoko abeti un coup kaote abeti demi coup kaote mais abeti Kao. Donc mamingeni na kanisa azakolela tilelo pambate banda azwaki dekukawana azakolela pluriel azakolela teke ndenge alela azwaki yebana me azakolela oyo bomona kapenzaki mutu azwi kukao bato oyo bakweyaka kao na box bomona kabango tango balamukaka azolela me bozomona ndenge azolela te bozomona kaka azokende coach to azoloba to azotelema azokweya basimbi ye ndenge mamingeni na modero baza na posa basimba bango yango modero alati bateni nyonso atina moi ebimaki mukolo wana me ye alati blouson oya décembre na janvier ya hiver a PDT me ya hiver ya makasi ngakuti na kanisaki alingaki kokende kosala eski yango wana awa ezali vraiment somo likambo ezali minene Manuela Kitoko awuti nde koganye Manuela Kitoko awuti nde kozwa titre esengelaki azwa pambate abundi rando Kitoko pe alakisi biso impossible ezate titre wana jamais ekokaki kolala panaye bien sûr Manuela Kitoko aza toujours na posa ya titre ya reine de rando yango aza kotake Chantal Bola tout le temps mais pozwa titre wana mais titre eza na maboko ya ye mi José Camarade wana nde ekozala a suivre tokolinga toyeba ekokende nde ba oyo balinga rando en tout cas faut que féliciter kaka Manuela Kitoko na ndenge azwi titre oyo a dekukao ba oyo pe ba yina Manuela Kitoko en tout cas faut que ye pe foko yoka mawa bisika pe boza bolela kaka pambate ya bino mamingeni azwi o azako continuer kolela eza mabete bosala na mamingeni 40 jours ya titre ya day ya titre ya enkukao en tout kalikaka na Facebook na ye me boyebake atikali lisusu mamingeni enkukao te mamingeni de royaume te atikali mamingeni simple to mami simple ou bien mami nani na yebite modero yepe atikali ndenga zalaki kaka Manuela Kitoko nde azwi oyo sengeli azwa ba titre ya solo na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba
bazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.